Libongo vraiment boye pena to kokate mitukezo kotate ba mama bazoki mabiso poto sombule noki donc batia biso na nuide pena robongisela biso kanzela libongo aizande sika bato bazoluka nde mbongo esika mbongo nde ezali bayike ba jeune courageux bazoluka nde mbongo tomemaka bato akomema bazali batindiki pusu bazali awa pena eza pona libumwa ba mama kolia fufu masangu so lingo lia fufu lingo lia masangu basi nango eza awa maya bralima soki asali masanga ba pompe boye po ko na mai boye nde ekota chi boye mosoto mai soki mbule noki aya place hotel moyo okokoma la tête Paul omoni maya bralima azolinga ko sala entretien ya entreprise na été voilà tozonyo kwa mawa ba mai na ye ezana ba comment est-ce qu'on dit ba te ba déchet ezana ba acide moko ba benga en français si je me trompe pas ba tostique hein ah OK ezana kati wana ba tuta bazonyata ezolukela wa malade ozomona c'est que il faut bralima aye banenge nini ya canaliser mai na ye tozana problème ya ba canalisation d'eau mai etondaka ba mai nyonso ya vers biso donc toza sujet à ba inondation oui toza sujet à ba inondation soka boaki mai ya ye ya ba acide na wana à 300 mètres à 400 mètres ya ibale mbisi nyonso ezala wana ekufa mbisi akufa ekufaka akendaki voie na nzela mai mais azuli kazemi awawa et c'est la réalité bon mabale ezalaka partout olobi libala ezalaka partout mutu so akozala azwa chance ya libala na cité te mais na balinière aye kozwa chance ya libala Merci beaucoup la confiance et la fidélité bande ko balandi pièce bi télévision boy baké ngai geti samba moko ya balobeli ya mboka to sali bongo descente na biso na port Lomata wapi ngai na bino to découvrir tout à l'heure qu'est-ce qui se passe ici to ba différence to ba importance il y a port na kati na mboka na biso na rolinga beaucoup plus na lo ba mingité alors les images vont parler je ne suis pas seul je suis là avec Alain 4K au wapito ça les descente petit mobile ya pièce bi télévision na pesimbote na Kunzi Bilele le roi Kunzi Bilele pourquoi pas na Aristote nonga la notre cordon pe ba melomane balinga geti sama ba kinga geti sama na zongi to na bino vraiment longo avec 4K Alain tous les cas to découvrir ngana bino tout à l'heure Yo le kamba la moko. Balene oyo ko voyager non? Oui, oyo ko voyager. So to ko lobisa mwa bato mukie ko ba ko voyager. Ko ba zo voyager. Toya, tokoya, tokoya. To lobisa ba. Motendeko? Ndeko. Comment on a ni? C'est bien. Mais c'est dit, ah, au Sanine. Nazali achat à port. Vous allez à port? Oui.
yebisa biso musani esalemaka na port avantage ya port na mboka na biso ezali nini? Avantage ya port na mboka na biso avantage ya port na mboka na biso ezali mpona mosala biso tosala na kati ya port na activité ya biloko ndenge etekama na ndenge façon activité biso tosala na bakwati na biso. Mais tomoni na port tomoni bama bateka bafufu bateka masango babilo mafuta babilo bagene alors eyela ndenge nini? Abida agene yaka na masuwa yaka na masuwa yenango après sima ko yango ebani ko bima do aso mutalinga somba pe fufu na moins cher we somba awawa so mutaza na posa ya kosomba eloko na ye aye pa kolo manani mutu ayuti voyage aye atekeli azelo kona bimaki nango bilo ni ya kapena facilité mutu ayi kosomba awa na port na biso tozali na eloko nyonso tozali na mafuta tozali na fufu tozali na makala tozali na masangu tozali na nyonso to na nyonso ya kolia ya façon nete koleza nete mbisi mais malma mbisi mingi yaka mingi te yaka pena mingi te alors bato batali yo ba maintenir nini euti pa na yo bon ba oyo ba maintenir façon biso awa biloko biso oyo moni biso produire pa na biso zali ba biloko moni oyo na masangu fufu ba makala ezali kuna na se ba nini tout ça na biloko biso bima yata bon ba client ba so ko somba. Merci beaucoup Ndeko Dieu. Ça va, merci. Mbote Ndeko. Mbote papa journaliste. Mais si biso yo ne kolo libongo. C'est biso tozali kaka bana libongo to travaillera toujours na libongo mais toza ba kolo libongo te propriétaire azali. Mona libongo. Libongo botayo. Libongo ebotanga te mais sala kaka ba iki pe ba contrôlera yango bazali. To leto ba système balabala. Système balabala toujours. Oui ma. Balabala ezaka ba kolo na te balabala ezaka ba courage ba to ba la conscience ba tiki parler au lukala. Alors yebisa biso penda musala nino esalemaka namoni bamama baluka mbongo namoni biso pe ba jeune tozali awo. Bon vraiment toza na musala nyonso tosalaka bamama bazokoteka fufu masango ba nyonso ezali batu aka sadadi na kitele esalemaka awa koboma bato esalemaka awa. Non awa tiele ezalaka te eza nde esika bato bazoluka nde mbongo esika mbongo nde ezali bayiki bajani courage bazoluka nde mbongo tomemaka bato akomema bazali batindiki pusu bazali yango tozali awa na bamama toteka fufu masangu ezouta masuwa ezoya nde tozo kosala musala vraiment kimi ezali awa kuluna ezalaka te moyibi mpe ezali te mais tozo koteka awa vraiment toza pena awa normal à part ça makambo ya mike ezangaka te na service makambo mike ndeti nini moi ba service ya l'état moi bampako ba mama pe balelaka pe ezali mais batumi ba oteka na moi salité na ebité na koloba ezali une suite ya négligence ou ezali apparemment abodindaka so mbule beti solution ni bazuli bino solution ezali te mais eza solution propriétaire à libongo nde akozwa solution pour na kobongisa terrain na ye ezala bien esika mbongo ezokokota abongisa mais non toyebi programme na été mais tozodindaka toujours. Ok, merci beaucoup. Tu profites sur la vision pena Batumisusu qui veut parler. Motendeko. Motendeko. Tika mikolo nga oza ngai. Bonio. Ba to ça bien ndeko. Comment on a? Comment on a ndeko Berli? Ndeko Berli. Vous allez coopérer ko ya jao. Na porteur combattant pour la ba combattant. Pour la ba combattant. Alors ndeko Berli vous allez jeune courageux azo yibate azo luka. Oye kolinga ko se ko luka na kati ya port awawa. Yebisa biso vraiment bato bata biso na ndako importance nango za nini awawa. Mutawo ba kena na ko sana pe wenza wala ako tape provision awawa. Te awa pena eza pona libumwa ba mama. Kolia fufu masangu so lingi kolia fufu lingi kolia masangu basi nango eza awa. Bateka awa basombaka tosungaka bandeko mingi nde kolia awa pena awa. Alors il y a ma peine nini obozo ko constanter awa na po esa la bino ba jeune courage passe. Bon eloko pena et puis abiso passe aka eloko moko ya libongo vraiment boye pena to ko kate mitukezo ko tate ba mama bazokima biso poto sombule noki donc batia biso na nuide pena ko bongisa biso kanzela libongo ya liboso pena na kanzela libongo eza pena kanzela libongo na nebonga nanu eza bongo nde awa ezosunga baya ebele bao bamoni baza na posa babulo biso awa babulo eza ebele otongaka saki omemaka mutonga bakabaki elevateur okozwa mbongo bato donc bacourage baya toluka mbongo awa. Alors si on a obiki ami tukeli ko kota te je kota te pona nini mosoto be nini
mosoto mai soki mbula noki aya place otelemi oyo okokoma la tête Paul awa la tête Paul c'est que la tête Paul genou pied osoki na genou pied awa donc mai pena ya solo mai na mai moyeza te mai ya solo mai ya nini mai ya bato ya bralima basala masala bralima nem te ya kokota bosoto beaucoup plus yawa eza bralima ntango etoboka kuna nde ya kitati boye na libongo oyo moye toleka eza te na basaki kasi mai ya bralima donc soki mbula ebeti bato bayaka na bango te mbula soki na kati ya port na libongo awa mosusu soki eza mai ya mbula te mai ya bralima soki basali masanga bapompe boye po ekwea na mai boye nde ekotaka ti boye ederobe ekomi ti boye alors bakonzi baolanda bino bakoki kosimba nini oyo euti epa na yo esengeli bralima batiyo na ye bakita na se mpo mai eza ekotaka koto batiyo ekatani abongisa batiyo. Ok, merci beaucoup. Pour na yo ba konjola ni yo ba ko maintenir ni ne pas na yo. Alima ka a garder batio na e batale la roto batio toboki. Et toboka libana na ngambo prince. Donc Alima ce qui a kangi ka place wana. Libongo na biso to comme à l'aise. À part ça. Hein? Ok, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Allez 4-4 on continue na biso. Tout cela pena moko ba commerce mbote ndeko. Mbote papa. Ozanani? Naza kopera. Kopera. Merci. C'est-à-dire yo za kopera ana libongo sala expliquer biso no yo rôle no nini yo sala awa. Nga kopena nga eza mafuta. Nateka nde mafuta mbila soko tali yango eza ebeli. Nde kopi na ngai. Nengo teka mafuta boye. Na bidon teka na combien alors sur le bimi libanda a été à combien 55 000. Ah 55. Mafuta bidon moko 55 000. Libanda était kama 75 000. 75 000. OK. Alors o eza mafuta ni ba kombo sur PLZ sur ba nini o eza marque ni. O mafuta na biso akasai eza ba PLZ te. Mbila sombo. Mbila sombo. Yeah. Donc ça bo keseni na mafuta PLZ. Wana balambi yango na machine batamize. Siko o ya ngai nga moko na kamoli na sumbi ale ebandi obima. Voilà. Yeah. Alors yo zali courager. Ba jeune mingi bazali ba criminel bazo enlever batu ba luka mbongo na ndenge malamu te mais yo zo luka mbongo. Conseil na yo un message na ko za nini ba jeune o ba vana ndako ti ba age na biso akati la ba fufu. Soki baza malala ba yebi oluka te wana etali bango. Ba okende na bango boloko. Olobi musala na bango eza kokanga bango po bango balingi osala te 18h batelemi na coin. Papa longola biso. Longola biso. Siko muto abongo soyo bazui akende. Est-ce que la musala na osoni? Te nakoyoka soni te. Omoni te ngayo. Voilà. Salite. Mais na pokwa siko omona na vani na komi obaye elengi. Bimana na tongo. Na bimana na tongo na ye na luki pokwa na zongi ndako. En tout cas félicitations. Merci, merci. Merci beaucoup. Tu continues à biso. Angèle Mputu. Angèle Mpuku. Mputu. Ah Mputu. Maman j'ai un osala nini? Anaiteka mafuta. Oteka mafuta. Oteka on est cher hein? Mafuta eza cher, eza moins cher. 50 000 ya pamba. 50 000 ya pamba. Ah yo teka on a 50 000. Bato libano ateka na combien? Na éviter, wana makam na bango. Na bango bino bo soldat ngo quand même. Alors, message na yo za ni na port. Ah elo ni les déranger yo, tek yo ya osala musala na awa mais elo me déranger par rapport au comportement mon na port ya. Yelo ke déranger kaka souvent so to moni biloko ezo bima nde to bimisa biloko na ba barge. Obona bido ya mafuta ata ya masanga porté disparu. Porté disparu nini? Eza ba jeune moko bayaka bazala pe wana aux environs moni atoki bido akenango. Ibi. À part ça. Aki moibi ma casse. Oui, ezali. Awawa. Oui, ezali. Ah, alors message ko zala nini ba mibi o bali ko lukate be ba ya ko yibaka ba mama na ba jeune o ba vandi na ndaku baninga ba luka ba bali ko lukate. Bon, bah c'est de mener père, bah lukape de toutes les façons parce que mutu faut lier na motoki na yo ke zana ya batu. Mutu na mutu luka na motoki na ye. C'est ça le problème. OK, merci beaucoup maman Poutou. Windeko boni. Ah, voilà père. Kimi ezali père. Comment on a? Comment on a Joseph Kabang? Joseph Kabang. Présent.
Kabila. Kabango. Kabango. Ok. Racine de Kabila. Te, Isaac Joseph Kabango. Ah, alors Joseph Kabango, a Osalanine. Awa naza client. Tozo bando zonga na mboka na biso ya Ilebo. Eloko yetungisa ngai ezande boye. Aba mikanda ba déranger biso na ba mikanda menzela ba bongisa te. Olobi nini? Ezaka ba déranger biso kapona ba mikanda o mato kiti soko lingo ko tseloko mikanda. Soko lingo bimiseloko mikanda. Mais pona nzela ya seliko bazo bongisa te. Ba bongisa nzela te. Ndelo ko ngapi bando bayanga na motema yango wana. Lomata. A donné la parole au matin. Nzela ba bongisa ça dit salité ma hipotopoto. Potopoto na tongo ko lekate. Toba salité biloko salité ba bongisa mais mikanda ezaka okoti o mukanda. Obimi mukanda. Ya batu o bazali kosala service ba kosala ko luka mbongo awa. Message na yo ko kozala nini na bato bazuli kambo libakwa ko landa pe ba konjoa zili bakwa ko landa yo. Message na ngeza ndeboye. Batika ndeko déranger biso mbongo basenga biso mikanda wana ba bongisa biso nzela. Ba bongisa nzela. OK. OK, merci beaucoup, le message est passé. OK, merci. Comment on a ni a ozali nani? Comment on a Roli? Ndeko Roli, a ozosala nini? Naza président manutention anakati ya poids lourd awa na libongo ya Lomata. Effectivement ndagina loba pona libongo na biso tozonyo kwa mamingi pona mai oyo ya Bralima. Mai ya Bralima. Omoni mai ya Bralima azolinga ko sala entretien ya entreprise na été. Voilà. Tozonyo kwa mawa ba mai na ye ezana ba comment on dit ba te ba déchet ezana ba acide moko ba benga en français si je me trompe pas ba tostique hein. Ah OK. Ezana kati wana ba tuta bazonyata ezolukila wa malade. Ozomona c'est que il faut Bralima aye ba ndenge nini ya canaliser mai na ye. A canaliser mai ne bien et que ne tine balé. Et puis ce qui omoni que ce qui boit qui mai ya ye ya ba acide wana à 300 mètres à 400 mètres ya balé mbisi nyonso ezala wana ekufa. Mbisi akufa. Ekufaka. Mbisi ekufaka. Mbisi ekufaka. Po biso ne to biso to monaka. Ah mbisi ekufaka. C'est que ndenga za wana il faut canaliser mai ne bien. Mai ne wana eza mabe. Ozomona mai wana eza mabe ezo détruire biso. C'est que il faut canaliser mai ne et qu'il le bien biso tine balé. Biso to sala musala biso na ndenga kimia. Est-ce que déjà ba kondi ya libongo awa ba mona bango pour la koluka solution? Bon apparemment ba mona bango ba solola ndenge ba solola na bango ba bike bakoya bakosala basala ta libula ngo. To timbola mabeso po to bande na canaliser mai mais et vanda pour les bien et ça les lomote. Voilà. Ozomona. Mais le problème n'est que ye asala kuna abenga batwa ya misala obayebi ko pomble ko sala makambu na ya mai baya kuba souder ba tio na ye ebima poto na minute a tozana plus ou moins 3 tio. Tio moko za la suka kuna tio moko za la katikati na wana terrassier. Tozana 4 mususu yango kuna. Ozomona. C'est que il faut aye ba comment ndenge na ko bongisa awa. S'il y a moyen, Mathieu a bouché. Les appels à Toboka, depuis 1900, on a retourné à la botamité. Depuis 1900, on a déjà 53 ans. Bon, Mathieu a tiré le ans. Est-ce que Mathieu a déjà envie? Alors, message na yo, peut pas conduire Mboka, peut pas conduire Kambali Bongo, soit Julie Bakwa Kotala yo. Simani ne wuche pa na yo. Bon, ngai naza président manutention, chef d'équipe ya manutention. Nazo senga na bakonzi na ngai ya union ba landela puisque tozana kokoso ya makasi ya chargement. Na koza na mutuka eza na 2000 paquets à J. Ta lokola place oyo na décharger ngondeni. Na kokoko décharger ngote. C'est qu'il faut na décharger libanda. Bana babando memati bakeno tika na masuwa bana ba souffrir rien que ye a solola po mituka bando kota la katiti na ke na décharger biloko kota malamu bana bazwa souffrance makasité nazo souffrir bana batu ko banda libanda na makadam ti na ebale kuna musika bakeno cha biloko eza mwa pasi
ozomona na konyokola ba ndeko na nga te mpona 10 francs mpona 1000 francs te. Il faut nasala musala na ndenge sengeli ke mwana memi eloko moko boye na ndako pe akei asungi mama na ye to asungi mwasi na ye alie. Merci beaucoup. Musa mama lobana na ngina lobaka yango wana bakonzi batalela biso likambo ya mai oyo eza bien te bazo salela ngo na ba produit chimie ezo bima ezo détruire ba tu ba onya tango na ba mapapa nini tout ça ezo détruire biso to ebite mikolo koya ekopesa biso maladie nini na sima. OK, merci beaucoup, le message est passé. Yo leka mbala moko. balene oyo ko voyager non? Oui, oyo ko voyager. So toko lobisa mwa bato mukie o ba ko voyager. O bazo voyager. Toya, tokoya, tokoya. To lobisa bato. OK, merci beaucoup les Sagibino Bolana Biso et Bandeli Kino Souka, nous allons découvrir certaines choses peut-être Basseni Misusu va tenter à relaxer bino tozali déjà bongo nakati ya balinière, c'est ça qu'on appelle balinière. Donc esika ba ndeko na biso ba olinga ba voyager na olinga peto sola na batu ba voyageur o ba romeka ko pesa pe ozali bongo ba point de vue na bango ndenge ba nzele zalaka ba expliquer biso vie oyo ezalaka bongo na balinière ti ba kina esika ba balingi ba sala bongo ezali bongo voyage na bango. Alors mbote ndeko komo nani? Comment on a Kasongo Michael? Ndeko Kasongo Michael. Yo pas voyager? On a peine voyager. Tozo kende na province à Kwilu. Province à Kwilu. Précisément na Mangai. Ah, OK Mangai. Siko nanga to sanga ba likolo o balinière. Balinière. De Tambola. De Tambola. Ah, d'ambrr ko to liba ko kende. To bani pe ko kende tina destination to Tambola biso pe bien. So mikolo belé to ko sa 10 jours, 7 jours to komi na destination. Nanga tamai kaka. Ah. Ngala banga mabe. Obanga tete to mesa na biso na ko voyager dans la carte. De basara 10 jours ou 7 jours. Alors, yebisa biso. Awa oko somba biloko te oyaki na biloko. Bon, ngana iki comme équipage na kata balinière. Na ka pena wa mfona ngana somba biloko na mati. Nazeli pe patron soka futi ngana zumanda munanga na somba pe o nazana ngo posa na somi nazongo matali susu. Siko batu papa na ndeni bolola ka awa boy. Bon, souvent soto kitana mama sangu bat bazara na sete bat bazara likolo boye likolo na toitira soto comme na place que to la to sala costage to bimisaka bat nyonso libanda balali libanda siko bokanga bo bibela mokili na mokili na port na place to kanga to bimisaka batu na mokili balali bango nyonso libanda bat balala na kati sauf corps et équipage. Alors sikoyo ndenge bokendaka wana soki mbula inge beta bo continuer nzela bokanga balinière na bilo quelque part. Bon, mbula eza neti mauvais temps na navigation to luka place à costage to kangi pona kobatela milimo bato. Bo c'est bon monité. Bon, so to monité ya brisque to luka pe place ka to kanga. Njamela ngaye. Alors yebisa biso. Balobaka na batu misusu akendaki voyage na nzela mai mais azuli kazemi awa et c'est la réalité. Bon, ma balle est à la partout. Olobi, les balles est à la partout. Mutuso a rozala. Azo chance à libala dans la cité mais la balinière a rozala chance à libala. Na balinière, azo chance à libala. Azo chance à libala. Balingani pe. Balingani pe. Do bolingo za na frontière te place pété. Mais na kati awa, ezali na ba warka ba douche no sotru so la la mai. Te to ana ba douche pe na simakuna. Warka. Nyonso eza na simakuna. Chambre ka pona mon chef. Te chambre pour pe na passager, équipage, gérant,
commandant, tout consort, mécanicien. Mécanicien. Alors, na libongo awa tiboyaki elo ni okostata komona kilo na yaka me na sepela penza te ma réalité na mona aiza lo wande tinini. Bon. Na libongo tanto yaka elo to concentrera et to zala à l'aise te pour na dérangement ya bano ya libongo awa. Toza kosala garde makasi en tout cas tozola la bien te ba machette mami ba le kana ba machette pour attaquer biso bato to na ba balene. Bon alors so yanga na bino vraiment bo luka sécurité monsieur kota na libongo pour na ko tcha biso kimia biso bato ba navigant. Donc abe civique bazalia ba kolona ba voyou. Belé. L'état mona bango te. Bon, te bango bayaka na butu to ebité so l'état ya e mona bango. Est-ce que vous identifiez rappel on a moi boté que pas alaki. To yeba na bango te. Tu vois ba ça rabo bimela kan ba porte lozo na ba mai. To yebi côté ba kota pété côté ba ma pété. Ko ba port eza ko sangana belé. Amsa ko kota na nani na CDI kuna. Amsa ko kuta na ambasa kuna ondika kuna eko kota. Comme c'est loko bakanga ba port a sorti eza ba port wana kuna ba koto. Alors message na yo ko kozala nini et pas ba kondi o ba juli ba ko itoko ya Rolanda biso. Message nanga na ko loba ba kondi ezaka pona insécurité to za na ngona libon. Voilà. Biso so to yaka awa pona ko luka me to yaka te pona ko former groupement boy ya bandisme ya ko boma to yaka pona ko luka to ke ça il s'appelle ba famille na biso na ba foyer place to za. Voilà. OK, merci beaucoup Ndeko. Alors to kita la biso. Mote mama. O solate, ya le ba solate, to me ko sola ba ndeko mususu. To ko sola biso ndeko. Bien. Moi c'est kitoko. Ah. Comment on a? Bénédicte. Yo ba ko na yo? Ah. O voyager. Ah. Ko ni ozongi ko to yana besoin na hot. Na ke luka na zonga. Ozonga? Ah. Na papa be yo moko. Nga moko. Papa za. Azate. Papa zate. Ah. Ale katreka. Papa zate. Azate. Zanga ko ma papa. Eh, yo zara mwasi. Yo moni ye wapi? Ah, yo ko zanga mwasi. Zanga mwasi te ngane nani? Mobali. Yo zali mobali nga ko zanga mwasi te. Zana mwasi. Nga zanga mwasi te to ko sola sima kamera. Tala semeki na bino national yeyo. Hein? Ya Benedict. Ya Benedict. Ah, na moni bozola manini. Tola mambanga ne pina. Nazela. Ko zela pe. Siko ne bo voyager bosaka combien de temps na nzela? Tamsu to betaka 5 jours na nzela. 6e journée to komi. 6e journée bo komi. Alors voyager ke la bino ndenge nini? Na butu na nzela na bokendaka. Elenga bien to lien na tongo to sokoli mai to lambi to lien na pokwa to lali na tongo lisu to lamuki. Mai ndi bosokola kala kate balé ben bokota na douche na bino abattoir. Ah. To yebo ebi mai. Ah. Mai. Ah. Olaksanga pe. Ah. Alors yebisa biso. Yo ovandi na Kisasa to outi province. Ngana otaki province. Na vanda na beti 8 mois. Wande na zonga. Ya Benedict eloko nini o sepelisi yo te même na port na biso awa même na Kisasa mobimba. Ne na mai neza salité makasi. Mai. Ah. Salité. Ah. Mai omela. Mai oyo alibongo. Basumba mabe. Sukali kamangwa. O pele sepelisi yo te do propriété apene zate. Alors na ka ba kulu na bato ba omena sarabino a olobini. Yo kutena bango te. Te. Alors bato ba olanda biso okobetela bango yo be okoma na moka nini? Ngana akende. Ngana akende wangai. OK mangai. Ah. Ah. Ozonga na osukuna te. Ozonga na suboite. Ozonga. Ozonga. Ah. OK, merci beaucoup la bande ko batali opesa bango tambote. Ndeko ta papa la biso. Na pesi mbote na papa na ngana mama na nga. Ko bazala ba kongo. Maman Rosna, papa Claude. Mbote papa na ngai. Les grands gérants. Ngande gérant à la main de l'Éternel. Santé. Santé eza moi moke na ngolo nzambe. Kombo na onani? Kombo na ngai gérant solo. Gérant solo. Gérant solo a tozali kola baline. Ba na botama manali bosona matata ko matanga yo. Alors yo mesana déjà ko sala ba voyage na makambo yo. Ba risque pena permanent za nini lorsque on sala ba voyage na bino. Merci pour la question. Na répondre boye. Première difficulté awa na libongo tozola la pongité.
bamiyibi bazo déranger biso très fort donc toza à l'aise te toza mal à l'aise mpona bamiyibi les difficultés mosusu na nzela totambola mwa batracasserie ebelebele fuka tofutafuta mwa banini nini wana na kati ya mai nzela mai ti bokenda mpe roulage ya mai azali bamare baza bamare nde bato batalaka biso na mai naboyaka bango te mpo sa bango tokotambola bien te ere moko accident ekosalama bango baye osecours yango wana biso atomata ti mangai 1 destination na biso eza mangai 1 mangai 1 ezali na province nini nango eza na province ya Kwilu napesi bango kaka Mexique kaka nzambe asunga bango mpona badéfense oyo nasali wana. Merci beaucoup Dr. Zaina biso na port. Vrai chéri. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a maman? Maman Joséphine. De kuna bon appétit oh. Ah OK, maman Georgine. Ah tout le monde nous côté kamalewa. Nazoteka maleo. Olambaka bien. Nalambaka kitoko. Sona meki na osavouré. Osepela makasi. Ya solo wana. Ya solo. Alors yebisa biso ndenge otekaka awawa elekaka no ndenge nini vina mobima awawa ndenge oyaka koteka. Ça passe comment ici? Bon, nde natekaka awa tobima na ndako toyaka kolukela bana. Voilà. En tout cas elekaka nango malamu. Elekaka malamu alors difficulté ni beaucoup nango awawa na libongo awa. Ah, difficulté eza nango penza po puisque entrée nano ya porte na biso nzela eza te difficulté toza nango makasi ya nzela ezo cause nango ezali nini mai ya bralima voilà mai wana soki ye ebele moyen ya koleka eza te souffrance toza nango yango eza makasi selko basi bakanga selko tobanda vivre bien na selko. Mais depuis bakanga selko tokoti na lomata awa espace eza muke moya koteka penza ba masuwa ekomi kokima masuwa ezokima ba masuwa ekomi kokota na ba mabongo mususu difficulté toza nango yango wana alors babi paraît-il que awawa il y a aussi des les inciviques bano to bengaka ba miyibi ba kuluna bato bazo sa ba désordre est-ce que pe bazali papa partout bazali bazebele après difficulté makasi yango wana baza partout na mabongo nyonso baza donc ça les babi bidono ekei chago ekei kakaka bayibaka c'était ne rebete pas ba kondi o bazali awawa o bazali ko surveiller bino c'est-à-dire ba kondi ba kamba port na ba agent à l'ordre mais c'est ne ko passer pas na bango bon batalela biso kalikambo e basilisa kalikambo basi biso likambo. OK, merci beaucoup olobi ndeko nana posa bafongola biso ya libongo na biso wana to bana revivre to faya ndi biso tozali koto to kokate ba maso ekomi kokota ba maso ekomi do kokima kima okanga bongo likolo koto to sufi makasi ba kopla biso ezalaka ba maso ekoti ba balinye ekoti to komi kozoma mbongo kimia do ba bon cela obino bakangi wana libe ba bon ça baloba les 15 les kebele depuis ba janvier ka ba les 15 to kanga to ta rappel ba les 15 ans les 15 ans to bona ngo pété alors message na rapidement ezali nini message nango eza babongisa biso kande libongo tokota bafonga biso aselko ala tokota to ba osabisa na biso koto ekomi kaka makasi bambouteillage banini tuzo kokate bato bato kufa pe na mai ebele bamiyibi do tout ça do to kokate yango mokonzi problème na biso eza boye biso tofuta maïtation awa biso toyeki na makala mais bafusi biso document maswa 6000 francs maïtation 2550 bon et comme biso tobimisa biloko na barge awa bafuta biso par jour saki moko 1000 francs par jour tozofuta saki moko 1000 francs nde biloko ezolala chaque jour 1000 francs par jour 1000 francs tozonyokoma biso bacommerçant moyen ya koteka eza te biloko bitula ofuta par sac chaque jour est-ce que tosa ndeni alors message donc c'est ani rapide parce que comme la soupe babongisa port bakonzi ya port babongisa ke biso to décharger biloko biso na ke totikaka dépense tofuti maïtation tofutaka par jour 1000 to consommer eloko te tozwa awa. OK, merci beaucoup allez mbote papa yebisa biso awo sala nini naoteka gene na nguba oteka gene ouais na nguba ouais agene na nguba eleka bien ouais elekaka nango ouais siko agene oteka ngo ne bidon mobimba be oteka bandambo oteka bidon nateka pe ba litrage bidon oteka na combien nateka bidon 120 000
Bidon 120 000. Ouais. Et puis, ça bénéficie à combien? Et puis, ça bénéficie à 100, c'est 8 000. Et puis, ça bénéficie à 28 000. Et à mon côté, 30 000. Voilà. Alors, tout le monde est ngouba. Eh, n'a rien à ngouba. Allez, kindo, kindo, qui est là, un peu de soute, n'a rien à ngouba. Alors, ce que ngouba, vous avez un nez. Na somba ngoli banda nekolo. Somba libanda. Ouais, na kenda somba libanda ekolo mesi. Ah, nguba poso yakate. Nguba poso yakate. Yakate. Poani. Bon, to ebité uta mingi nzela ba Congo. Ouais. Alors, difficulté nous au vivre awa. Bon, nazo vivre un peu de difficulté, un moment côté que zate, un moment côté que za, de tozo teka, na salité, et si ka tozo za salité, babarge ya kokufa, bamambwe bele bele. Et trois, bakuluna, bakuluna, somo. Ah, kuluna. Somo papa. Indumba tembe bakuluna. Bakuluna na miibi. Na miibi. Ouais. Alors message na suka bakonzi basani pona bango. Bon, message na suka za bakonzi bakota makamu na biso baya kobongisela biso libongo na biso toza na besoin toteka to bénéficier mo en plus poto tiki ba parents ba famille banda to ekoluka na libongo. Okay, merci beaucoup. Merci papa. Yebisa biso to na bureau ya nini yozali nani awa. Naza superviseur ya Port Lomata. Port Lomata. Siko Lomata. OK. À la port awa et fonctionnement ndeni rôle ya port ezali nini na moko. Pour les alliés entités économiques, oyo ezali le rôle de tout le monde à l'aéroport. Ezali nini ya communication. Oyo ezali relais entre ba commerçants, ne ba outra na miloko na ba cultivateurs ba ali na ba centre ville, ba centre de consommation. Donc nous servons ya communication quoi. Ezali place ya communication. Ils permettre ba entrer na ba sortie. Alors si vous pouvez parler des avantages ou des avantages ya port non, avantage il y a port par rapport à la population ezali neti sikoya ba port mingi awa et ils ont comme plus ba nini ya ba dépôt donc ba port penza to na mingi te ils ont permettre biloko ekota et utamboka ba to bazwa biloko balia donc les alliés avantage pour la population na biso difficulté na biso mingi neti biso na port Sikolo Mata toza na problème ya ba canalisation d'eau mai etondaka ba mai nyonso ya vers biso. Donc, tout ça sujet à inondation. Oui, un sujet à inondation, mais il y a un effort qui est en train d'être fait entre la ville, la Bralima, où est moi Makassi, na OVD, où elle a chargé pour entretenir. Si, tout ça dans réunion, tout ça d'ailleurs on a eu une réunion où ils ont 5 sabissoniers tout dans quelle mesure tout ça un problème à suivi à la canalisation. Moutazarana tout bien on marché ils allaient au VD donc nous sommes allés à côté de Ramon Moubulu donc il faut tout sangana to yeba nanya osala nini nanya opesa nini po musala ça sans oublier que biso des entités économiques il faut tout fonctionner bien pour tout ça musala malamu to servir population malamu on a kati ka ba dokuma kuvanda banda ku batu bazali awa ba délicat pe bazali na pour réaliser le marché. Les marché place les eaux ya mabatu basombi bateki les eaux ya mabatu batu mususu bazo ya pe juste que ça ba faire na bango mususu parce que place batu ba ali ba faire les rebelles donc tozo ya mabatu ya lolenge nyonso ndenge ya na zandu ba delinquant bazanga raté miyibi bazanga raté mais bato ba ya pe pour ça musala bango na ndenge normal bazanga raté tozo na quelques boutiques na biso pawa pour permettre batu o baza ko exercer toute la journée d'activité à Balia, il y a des restaurants, il y a des boutiques. Pas souvenir, on n'a pas besoin de normal. Est-ce qu'on peut parler de votre sécurité ici? La sécurité, tout ça, on travaille dans la police à côté, dans le service, dans le service à l'été, où ils ont aidé pour la sécurité. Je sais que ce n'est pas évident, il y a aussi de sa sécurité, mais toujours travailler quand même pour total identifier les éléments mabé, tout ça. Bon, le travail est en train d'être fait. Moi, il y aura parfait, mais nous travaillons.